Mbote bandeko balandi Dias Congo ba fan na ngai la médiévale de la presse. Lelo to lobela. Mais avant to lobela, na opesa mbote na John Moke. Na Kelly Kitoto, Bakolo Masolo Banda. Bakolo Maxi Bio Café bangonde ba simbi situation na maboko ba oyo ba oyo kakeo Maxi boye ba ke simbambi na John Moke na Kelly Kitoto ba salutation na bango lelo to lobela to yamba Emery o lobela to yo ka ba somme to yeba te o loba nini o lela nini. Bonjour Emery Kwisa non comprendre te Roma fonctionnaire. Bonjour merveille, bonjour merveille. Bon, on a fonctionnaire te na fonctionnaire te bon on fonctionnaire te o lela na lande émission mo o lela donc fin du mois payé ton deni te na lela ite na loba ira tira na loba pour 9 mois quand même belé donc na lela ina ngati na lela ite pour Maxi Bio Café déjà et 600 ba ma miswane 600 de ya ko lela wana nyonso tout donc mupanzo ana balala ina bango. Siko tozana Maxi Bio Café donc tozo beta masolo mususu quoi maramnyo tout ta bon donc voilà. OK nalina lobela to tuna ninga mabete mais to tuna rato yeba to yoki poto yebelio na Jaël mais to yoka polémique ngo ya nini bobendani bobebani toni on a polémique mona Jaël te nyonso to anezalera pona lobaki balala oyebi nini. Au moins même na équipe nationale na biso ba joueur. Tous en ba joueur msou ba beta ba sepel sa biso lelo pe ba sila donc ba kenda ba zwa pe ba msuso ba ye ba on ba beta ba sepel sa biso. Donc ba fan absolument sou balandi à www.diascongo bozala calme remaniement ezoya donc omoni remaniement ezoya donc oza maramba danger yambalo ezala pena union sacrée René Abir Emery Mukwisa merveille Nadège Botel l'Android de la presse congolaise Beni Binzunzu le caméraman le plus suspect donc et maramba libanga na minito libanga donc balandi à www.diascongo bozala calme liste ezobima équipe nationale o banani boyebe bango tokati bango déjà donc on a kanda penza no sentir penza que non méchant à jeter kanda il faut ezala po ba vétéran ba tondi na équipe nationale ba sa sou musalati hein et longa ba tondi ba sa sou musalati non mais faut ba kende il faut ba que no mode ba mo voyager ba mo kimamboka kinde ba confirmera oyonde coach kinde te ba coach ali coach peno ba sélectionner te na ina so ke kinde ba confirmera va ba confirmer au Liban de faux awa au mode ba mo kende pour makambo esili ba su na makambo te et na pesi mbote na Fifi Siwa Stone hein Fifi Siwa Stone gare centrale nde makambo et mbote na Blaise Lusala na Lille Christian Kazadi Papa Macron Sarah Miss l'étoile de Bruxelles Nathalie Keta donc voilà Zela non OK mato olingo répondre te problème ni neza entre yo na Jaël toyeba te alors que vous allez bureau problème ngo eza nini bon Jaël problème eza boui tozako travailler na ye ndenge zalara bo travailler li foot union soit et c'est un salaire faut zala quoi c'est donc li foot union soit zarana salaire nango tozako travailler na ye comprendre que donc ya nga memelanga ba jara ba boulot mo le roi ye wata le roi nga musicien donc salaire exact mais na oliaka na ba connaissance na ye pourboire na ba connaissance na ye ba bien pourboire donc ba blo mike wa pesa ra osimbisa wana donc seulement musta makasi zwa mo loko voilà waneza vraiment n'importe quoi donc parent le roi nga papa na Chloé Kimberly na ko maoya ka ko senga bato pourtant nga na osa musala na nga Maxi Bio Café yango à connaît pas demande hémorroïde et au diminuer oh ya diabète on année avant sous réserve yango te Bon, bah, t'es posé à cas, yo, moko. Expliquez mon ninga, toi, un problème, la couple. Expliquez, maman. T'es loco, ils ont mis sa mission, la couple, yango, yo. tout ok
bio café et au salation de lengue tomelaka na bino yango Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango pour la santé na biso. Ezali. Ngana samsa na ngefona zo salaire nanga. Mais bon, nakokaka otika ebongote, nanzimaka ko nde balobaka espoir nanga persévérance, courage na musala. Nzamba yako sungana yako kutana na viemo bevia zanga lisumu et tilelo marampe koma boy. Donc Eric Faka merci nesiko zali, Eric Faka nde mutu asali ke tilelo e meri pena akota na Maxi Bio café musala e banda osale mapele lo marambe fanda à l'aise. Yebsanga siko biloko bongo na olobani pona bango kuna. Vous avez raison, hein? Musa nyonso isenga salaire. Donc robot a été photo ye bango ndenga no sa musala boye je suis payé. Bino boka sa musala internet to yoka mais to moni lote na John Moke je me retrouve. Bozwanga bien, vous sentez que non, je ne travaille pas en vain. Alors ba musala bongo Emery PC méchant ya nenga jeté. Emery PC méchant ya nenga jeté alinge loko pambati. Donc il aurait fait alinga ngote abongote. Si musala ofele zara isute musala ofele zara isuste. Même de tozana Maxi Bio café to travailler na salaire na prime na ngai nazo voyager. Ah pour na maramba Maxi Bio café donc nzamba za munene. Et puis nayoki mupanza ba Paris kuna maman moi azo benga maman ngano zara na bakini a sale comportement déjà. Vous comprenez? Donc gardez silence et siko zali nzamba za na yo na bosani afilora la taille guidard motema ya boss duki kapa ya vienanga bambote na yo et puis bambote na Glorio Langi puis bambote na Sisi Sokoto na yoki yo Sisi Sokoto na oloba isute na yoki yo na zela na bambote zela na lobby télé 50 na grève digital grève yopelisu grève bosila nenonte. Bon nga marambane selika kala na tikele na ba 9 mois na tika yango marambane selika kala Maxi Bio café déjà et pango sanga ba maya miswana marambane selika so marambango eleka kala toke marambe komi ya ba avocat komi ya osamba. Donc c'est que yo po faux okimie non pe poani c'est que yo pa na ba défaut na yo faux oso la pe faux. Bon oui na vie mutunyo so zanga ba défaut te mutunyo so zanga na ba bena zanga na ba na bola munae so boke botunye mwana na vivant na ondenya o ebiso kete mwana na aza bien na ebite lika munini ya mabeo yanga obeta so beti lika munanga ya mabenga na obeta ba makamna ya mabe bele sikoyo. Donc oui. Te yanga ya mabe pa na ezate. Il faut ezala amu tuti ezadi ndeni. Wa mutu. Ya ngana yebike yanga ya mabe pa na ezate. Lobande ezame ya crafté. Ya ona yebiso ke soki ye alobi mama nanga ya mabe ngana olobasko ya mabe ya koleka kutu. Webi staff wana nde zalaki ezaki staff moko ya ba mal éduqué webiango. Ya ba mal éduqué tala ngai ngaba bokolanga bien ngana mwana soda. Papa na nga bokolanga kitoko ko saranati. Nakangami na batu mo boye na yo comprendre que tete koto eza ma espace na ngati. Koto pene esengeli te ngana zala. Ana kata boîte sardine. Esengeli te na zala awa donc na bandeka ko sambela chaque jour. Lelo nzamba yo sunga ngai Maxi Bio café yango yeye musala maramnyo surtout tabon na ngolo nzambe. Yipsanga siko. Na osandi. En tout cas, nasir bana kin bana poto bana braza pour comprendre place problème et bimel pour comprendre place problème et zaleli. Yango na fier la John Moke erno mona je suis bien vêtu en peau et en tout pour no futama. Occupé. Donc toi na kata Maxi Bio café. To mona que non ba evre et salama. Et puis to yo kake Maxi Miel eya. Ba oba na posa oye ba suite en tout cas pour contacter biso boye ba sangoneni eza ya Maxi Miel. Et puis balandinyo surtout mutunyo surtout za na posa
ya koteka Maxi Bio Café ozana ba alimentation na yo ba boutique na yo mutu nyonso na poso oteka Maxi Bio Café n'hésitez pas bobenga na ba numéro bo mona na pub ya Maxi wana bobenga donc café comme la esika nyonso tozala Maxi Bio Café yango ne connaît pas demande hémorroïde et au dîner. Oh, il y a diabète. On en est avant. Sous réserve. Il y a un côté. Bon, bah, t'es posé à Gaïo, Moko. Expliquez mon ninga, toi, un problème dans le couple. Expliquez, maman. T'es logo, ils ont mis sa vie sur la couple et en gros. Tout ok. Bio Café et au sein de la chose de langue. Tombe la carte à Bino Yango. Force en bétou. Danger. Maxi Bio, café original, café original. Bande ko tomela yango bona santé na biso. Ezali. Ata oza wapi na ba pays d'Afrique ou Afrique du Sud ou wapi Maxi Bio Café ekoya pe oteki yango maramnyo su ekolega très bien ça café moko ya bien et puis que bat ba mo mela ba mela trop o ge bene sika mo bo nkumu moko bo ya peso ta mama na bidon eloko mo bo donc eloko 25 litres eloko mo 25 litres mo bo ya tanga wisi eloko mo bo mela oyo dae pamba mon frère oyo dae pamba. Dans la minute, Mary Mokuisa libanga. Oh, ya oge pesa sango na église. Oh, ba yoza témoignage na église. Uyite be nakuta ina mobali. Donc blendé ko. Oh, libanga dans ba libanga pe na oye oge pesa sango na église. Donc Maxi Bio Café yango wana ezo aider vraiment ezo bikisa be mbonyo so souffrir na be hémorroïde, éjaculation précoce, au mukongo pasi, ba genou pasi ni constipation. Constipation. Donc, mais là, Maxi Bio Café et kosunga yo makasi. Ngamoro na zoloba, ngamoro migoba benga meri mukuisa libanga mbanga loa gamel. Oh, mbanga loa gamel. Si sokoto. Na yo kiyo mutonanga na chena se d'ailleurs na olekelo wana kala mingi te na yo kiyo na chena se mais faut yebisa bango kuna batika ko benga poto tant na batika ko benga poto se ka yebi muto na lo batika ko benga atika ko benga poto yaza patron na ngai na respectaka e mingi et puis makamnanga eza makamnanga makambu ya ye eza makamna ye donc makamnanga etalika nga atika ko benga poto ngamoro emeri nazana ye na kin arts ba kimi ba omo luka banzela ba poto ba nini po makambo eza esute fifi si Aston pomba gare centrale de makambo ba kimi ba omo tikela biso mboka po makambo eza esute donc ba tikela au terrain quoi ouais ba omo ge luka libala bazela libala na nenga kin libala yete siko ba omo ge luka ngona poto ebela mabalo bobebisa na poto kuna nde ba okana bino. Oh, na ebisi yo eza makambo danger na poto nde baoka na bango bon muninga na bango mo azaku na yebi muninga na bango azaku na yebi yegudu ba pesa ultimatum atambola raté otambola po bima bokuta na Sarah Miss l'étoile de Bruxelles okuta na mire na ba beauté yo bongo nanga obima kuta na Nathalie Keta mopona mi 5 étoiles abambo 500 livres Rabi Mounouani, Rodrigue Mounouani, Naebi ke kalaming te to mona na ndinga bakin mama Niclet Lendo, Mireille Lovawich na Saint-Julien, Mina Bossaou, mama Claudine Bossaou, do bambote na bino esika bozali. Donc voilà. Donc na senti ouais gaillard, GT, aspect, donc voyage. Libéré ngako solo lati. Fongolaje. To beta masolo na après émission. Mara oebi so kimia so ekoti au mona maramnyo sto fongwami. Mona bena santé fongwami, banzela e fongwami maramnyo sto fongwami. Mama mbaboye ça prouve que kuna eloko ezaki te. Kuna eloko ezaki. Oyaki ndakala. Kuna eloko ezaki te. Nagenda na Brazza na zaki na ba joueur ya Otoyo. Ebele assez Otoyo ya Brazza ya Oyo. Ebele basengaki Maxi. Na kita na Maxi kuna
eteka 1000 euros à liboma donc bato mosusu kutu bazangi. Hein? Na profité na pesa international Kader Tour Kika Sawamba Jogo ya makasi na ase otoyo et na pesa l'international Brazzaville Bisiki Kesha. Hein? Mon capitaine Bisiki Kesha bambote na yo Aristote Amisi Jogo et El Capo Youssouf Mulumbu Jogo mbote na yo yango wana papa Gary Mulumbu président JC Mungu président Bruno Aruna Natacha la capricieuse. Donc voilà. Bien sûr, vous comprenez, maman kende, vous comprenez, ma solon kende, tokomi presque na suka, maman la nyon solo biotika, mais bon, liloba suka eza nini. Bon, liloba nanga suka eza, au moins na vie, hein, il faut que respecter batu, hein. Donc il faut que respecter batu quoi. Tous arana baron ensemble. Et makambo tambola te simba te na tika na ngai faut botambola bien botambola na obanga nzambe hein Jaël Karine boyo ba bobanga nzambe faut banga nzambe quoi botambola bien donc si bomo luka banzela ba voyage bo esege qui ne remis moto et kin air moro et pesa melio mais air moro gloyo langi a diembela na simana yo Audi mbela po yonde makambo. Bomo luka banzela. Bon, eza na ko pe mabete ya bokende botikela biso mboka. Biso moto zalia ouais, n'est-ce pas? Arka tsunga na tsunga Giro Bachelor. Et ara ndengwana DJ Saddam officiel, maestro Daniela Club, DJ Mike. Donc basé belé, batbaé belé bambote na bino, Keren Lendo, Vienanga Claude, les diamatifères. En tout cas, Bambote Siko Zali vient en Claude, les diamatifères nobles, tout le monde a bambon hein. Donc voilà. Et le mondialiste Martin Smassinda et Lamba Bitera ya Mamoto. Junior Mondele Nzakomba. Azagi 10 à Paris, mais a commis kilo, a commis 10 à Mons. Rabi Viris, ministre d'attaque, Rabi Mounouani, Rodrigue Mounouani, Mireille Lovawechi, moi si mon bambon Nathalie Keta Moponami 5 étoiles. Yonde makambo. Voilà. Ok. Binomo bolandi bana poto bana kin bana braza binomo bolandi en tout cas emeringa na problème te nga na comme ça message na comme ça info na ligne polémique te comme ça message na ebike message op ego komela papa nanga papa dizimwe na maman Nora mwe comme ça message batunya subo olanda biso na minute oboye ba ke remaniement ezoya. Remaniement cette fois-ci les Alandais union sacrée. Et là ma danger na Sabino. To mbanzem. Original et anguyu. Poto salande original. Yambalo to salande original. René Abira ozalawana mupanzi. Bato belé ba ozalawana mais liste oyaraka bo mona ba o ba otikala ba o ba ozana ba chance batika lisope leke cho otikala tika sopa otikala teli papu to okipete na moi pa komi de olimba limba ako ka so beta équipe nationale mérité so mérité souste bon mérité te na bandeli bon mérité te donc il faut botika yango bato msusu ba ba servir yango bon memi trop bêtises na kati kuna hein bon memi trop bêtises na internet. Bongoma muke leko fingi mais au juste les années. Ba papa balandara bino, ba mama bana balandara bino. Botika ba bêtise. Alors tout le monde a dit boko continuer ndengwana te po bolembi na bino mambeze soute c'est pour cela kala mingi te awato bimisa liste déjà ya bato baza sélectionné na équipe nationale ezoya avec force. Ils ont maramba danger union sacrée donc et le banango Martin Smassinda et lamba o ils ont maramba danger. Donc il y a obangé boza na bino à l'aise sika bozali mais bo changer ndé bizali quoi. Il obangé te kando lobi ngape no zelara moi masolo pa na o pour na sentir déjà que ba aspect dans ba corps et fungwami ba poche za blindé. Donc ils a la théo zela après émission te public ya témoin donc faut solo là. Maram nyos te za na ngobia maram. Donc et na bo sanité Nicolas Mokonzi ya ba osombia. Hein? Et Nicolas, donc voilà, Bambote na Siko Zali et na maman na biso. Donc félicitations, ma sananga Nicolas Otsobal en toi félicitations. Nzamba Pambola bino, couple na bino qui est liboso donc voilà quoi.
Ok, mon frère Olobi Masola Libala n'a raisonné Moutoumoro Bouya. En passant, je salue Serge Makoro, mon vieux des dents, Eric Faka, boss Nandenga Kin. Donc, salutations, Toromina Souka. En tout cas, la PSI va son merci. Landibiso, vous allez toujours branché, vous allez toujours à la page, vous allez toujours connecté. Quoi. Na Bossani, Massananga Landindombe na Israël, na Sanjay Nouzo na Israël, et na Vienanga Eric Malonda na Derry. On a 4e niveau. Donc, Bambote, il y a trop. Et puis, na Bossanité, Beni Binzunzu, les caméramans les plus suspects. En tout cas, on de cinéma, et puis, on a Kelly Kitoto. Il y a donc monté ma chef. Kelly Kitoto, donc, batté la bisovie, yoyebi. Marambo, to solango. Kelly Kitoto, le mikiliste. Vandisa Masolo. Moi, mon kémo boué, n'a un franc naï. Donc rien à dire, il n'y a pas à dire. Bah force tranquille. Oh bah ça là que bisoto zala, bisoto monana. Donc de gros bisous à Samuel Kadima, mon bébé, mon amour, mon chéri, mon chou, mon tout. Bah bisous na batunion so ba landaranga, ba o ba lingaranga.